MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Boto bande wa bolingo ezalinga yo bino la gardienne du temple. Nazo surveiller temple ya Nzambe. Balobi les troubles qui troublent. Pour na batu mabe. Sorry. Bande wa bolingo, vous pouvez constater dans la grippe basantu balokinga. Mais tout ça dans Nzambe. En toute occasion, en toute circonstance, dit la Bible, prêche la parole. La famille, et c'est pour témoin. Ouais. N'a a partagé na bino témoignage moko vraiment édifiant. Oyo et au fortifié ba na Nzambe susu. Surtout na vigilance. Et ko bakisa topé et bakisa vigilance na ba oyo baza alerté déjà. Na ba baza alerté déjà. Pe fungola miso na ba aveugle na ba mvoute na kombo na Yesu. J'ai pris pendant que Zolanda molimo na Nzambe apeso bo sosoli. Ah oui. Apeso bo sosoli. Mosel na Nzambe moko benginga aza ya mwasi depuis Angola. Abenginga azwa ingate aselinga un message vocal. Alobi mama naza servante de Dieu nalandaka yo mingi. Et musala ozosala félicitations eza facilité ko dénoncer monde des ténèbres et pesa mini motunyo sote c'est normal ozana bitumba mais biso tozosambela pona yo. Alobi makambo lobaka eza ba vérité ba réalité o ezobika na milieu ecclésiastique mais bato belé baza ba ignorant pe ba aveuglé. Na peso témoignage dans pour l'indisa nango bana na Nzambe. Alobi na ngai période moko na Angola moi kala moke na bosse na otuna yane to banda ko sambela na elona mosel na Nzambe moko aiba na Angola za influent ya munene à l'époque azaina no eloko te. Et toujours yanga na kana ndaku toko sambele longona bandeko boyebi ndenge selile bandaka voilà moi 2 3 4 personnes beaucoup beta maboko beaucoup yemba beaucoup sambela quelque temps après j'ai ko fungwama ne bato mangala balobaka tozwi sala église pe banyo mata bato bakomi koya alobi ngape na yebi na ngate nzoka ne mosala Nzambe si akomayi mutu ya ba connexion boye masolo connexion banda tongo wa na Angola na Luanda surtout ba vin ba Brésil wala route na kine na noter na Congo na noter ne omo récemment ba commentaire comme même quand damba mambo ya somo zolo banangolé za la rate son Angola bo remarquer intégration. Moni bangolé, je crois pas que en Angola Angola baebi. Chuma oza millionnaire mais so tali système kizenge. Tina kwandi simple. Kongola muta matalana. Ya moni nyoso Kongola sala yebana. So asimbi ki se ko refese. Esprit ya ki congolais, toza bongo. Donc remarquable, Kongola za remarquable na mamuna na ndenge na. Alors, abinga na yo na zo bananga tenzo kande assez à côté ba connexion et au sala ke akomo déranger ngai nazoboya ti e ko arriver na CD na ko CD wana e arriver to bimana e des fois na pas pasteur to bimana e des fois après na ko se ressaisir na lingi souté na lingi li souté abinga na zo e bananga pe lokote azo déranger quand on appelle nazo boya na alobi mu comme susu pour nga bano ke province côté ka abina na grande sœur na nga za prophétesse abenga mu musu na téléphone a bisingai na créé ka kombo Solange na loti okomi liboma
mais na sambela ye pona yo malheureusement obiki te otikali ka liboma tanga yoki abisie en tout cas il faut bondela tango ya yoki akipe na été ayeko voyager na lisusu kwa donc te ka bilone na province tanga ayeko zonga ndeko mo bana pe ko prière na ya PCP même message akipe pe susu te akesu voyage côté ka biloko na ayeko zonga tanga zongi ndeko mususu apesi sous message community 3 personnes non la troisième personne a voyagé qui troisième voyage a sali fausse affaire cop et betaï poso donc atika kité biloko baby biloko sala yi et que asala yi faillite ayeko zonga ayeko zo troisième message nde et yeko bangisa abi akota mabondeli eko sala ke muko mususu alali aloti pasteur wana ya zo ebisa yeke baba no tambelo ndi bakutana kata ndako bazobima batelemi ayebisi Solange atali abanyo sekai seki ayebisi obi eloko yo elingi yeso munene ngamuna melango taka yoki bongo mbala mo sutuki na ndoto maman comprendre que no ezaki normal te clair te abengi mosala nzambe mo mususu a expliquer ndoto mosala nzambe na limboleli a comprendre que non il y avait un souci tango eleki ayeko lota muko mususu après mabondeli na ye ayeko lota pasteur na ye na diacre na bakambi mususu bano travailler na ye bayeko luka na ndako tango ba Solange boni e bilata to bima alati bien babimi alobi grande dame bana to bana kotambola to umela musika to koti bazamba to ke bisika ndenge to se retrouver to kota na mai ta to koti na mai ba nager ba se retrouver na palais moko soki villa ya kitoko munene sko ya okamwa azob sa pasteur na ya lobi papa ozana ndako kitoko munene boya bona e ba te bonda ko menda ko ne musika lobi tango batamboli na kati bamoni reine moko avandi na trône alata robe ata ba 2 mètres alobi beauté moko extraordinaire tango bapusani atuni bango wapi mutu wapi sacrifice baebisie bango balobi na reine wana yeyo dans la dame Solange de sacrifice abi ok d'accord bochaye na boloko batie ba emprisonné bakangi maboko tanka asutuka boye esala esomo tanka zo sutuka téléphone nezo sonné pasteur na ya bengi alobi na Solange yaka na bureau yepa ke tanga ke anu pe ba mbongo abimisi ta ba mbongo bela tshena mesa na ba bijou abina sombelio mbongo ya yo ya bine pai ebele boya bi ok problème te yo zela tika ngo kaka zela nano tanga bimi libanda abengi mosala nzambe moko mosala nzambe ana ebisi yo mondo ngozana do izaika izai discernement ya molimo nzambe ebisi kozonga sutanda ko noter parce que abina yo mondo ngozana yo zo risquer que excuse me give me ma pyjama te longi passe ozo risquer ba ko kotelo na kata ndako baboma yo neti blague alobi azonga suna ndako te jour wana ake matangomba tanga ke ngomba ba ke sambela na pasteur wana le lendemain na on attend bat babengi ba bisi Solange oza abina na prière ba bisie na ndako no ebike babuki ba yimibi bakota kia tanga ki bongo bangisi azongi mbango na pendant la journée akuti mibi wana bazo elote mibi wana bazo elokote bakutika rapporte polele esala nzoto mwalili na ndenga déménagea azonga suna ndako wana te abina nga grande dame na kota permanence na vanda pendant 3 ans pendant le cas de délivrance bataki ya ndenge na ndenge nakufa lelo lobi mosika pendant 3 ans tala tango bayebisa bino délivrance basalana nango te e soki otambola bandenge obima na occultiste moko ya kafu
Na mesa na témoignage na ningaki na benda matoi na bafio bayoka na basolo nzoto na badadi. Bino babeta na banzoto na nzoto na badadi. Ya yango luka délivrance. Okoleka mbeka. Okoleka mbeka. Bote bande wa bolingo. La famille. Na autant sa vidéo mo awa. Na pesi conseil. Na ba jeune fille tope bana basi bandeko basi ezala mikolo. Ba maman, ba sœur. Bobimana badadi. Cherchez la délivrance. Arrêtez ça. On ne couche pas avec un homme sacré. Et là, on a témoignage, on a payé ici avant vidéo. Le maman n'a tout nié. Qu'est-ce qu'il est devenu ce pasteur Albi? Ah, maman. A continuer na vie nae. Ministère comme monene, a comme un bon belé. Et ba sœur à église, ba comme bilanga penza ndunda. Buka na tongo, buka na moi, buka na poko, buka na butu. Ba bilo kwa nezo salema na ba église. De comment si nous mobile, tu as son de ma voix. Obimarana pasteur. Oui, na bande mibale, oui. Baza. Bazora barona sima bazali. Bokole kambeka, vous serez sacrifiés. Arrêtez, cherchez la délivrance et quittez, sortez de ces endroits. Bible zolo ba sortez des milliers de. Ba ko sepelate boyo ka ba vérité oh. Parce que va profiter na bino. Va profiter na bino. Bon luka délivrance, bon bima na bisika oyo. Repentez-vous. Bible rôle ya église ezali ko préparer basali na Nzambe. Rôle na bango eza ko préparer église pour l'enlèvement. Malheureusement, la bosani mission babungi na bango bakoti na mambo mokili. Bakomi na bango baluki mbongo. Ndeko mosi no mobile. Le retour de Christ est imminent. Cela veut dire il viendra réellement. Car Jésus revient bientôt, effectivement. Ceux qui enlèvent mes salami les lotés et oratel iwater. Milenge les bongama. Bible zoloba. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Tu es mon congongate, tu es mon coloté. Tu as une crise cardiaque, tu as un accident. Oza meilleur te ke bango ekopi okomela yo yaya lilengele la famille komona ma bazoleka na mokili oyo ba guerre banzala banini moto atanga la Bible il faut luka a pusa na soupe na makasi pene na Nzambe makasi koleka polish kobaka faut pusa na soupe na Nzambe makasi na Matthieu 24 yesu aloba Sobo moni bilembo. Et mambo na yebisi bino. Que c'est lui qui lui fasse attention. Malheureusement, Batbaza tellement distrait. Batbaza na kati tellement y envoûtement. On les va comprendre. Bako sosolelo rote bako mona te bako yokate. Bango au contraire baza soko défendre bon kiltiste wana o bako lukela bango malheur. Badadi. Ba soit disant serviteur de Dieu. Bango baza soko défendre bango baza ba sele Nzambe. Malheureusement. Nzamba fungolo miso. La famille, la zone où on enlèvement des fois. Je dirais même 3 fois. Yaliboso, écoutant la position à prière. Dieu merci. Yami balé. Engaye. Bandego. Na bandego loba. Pour la zone loba, travaillez à votre salut. Et examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que ça peut arriver que Obi Malibanda, tant que le bana batouké, sali eza a quitté, oko perdre. Ba passer à bangangawana,
tellement bazwi mission ya kobungisa bato nzela nde bamessage na bango bakosaka bato non ya grâce ke so osi ondimeli yesu esili okoperdre sali te yaya eodépendre na marche na yo so ozotambola mabe au risque ezorata enlèvement bandeko vision mibale na mona ya enlèvement ezala na août 2008 nabosanaka te nalala na salon attendez te 2007 ou 2008 on est 2007 ou 2008 2007 ou 2008 nalala na salon na tapis pour nous préparer convention bandeko na moi makasi nalala na tapis na salon na toka nayoka trompete sona baoyi basekwa bongo mambo bible ezoloba ezalaka moto bato bazokima bambango ezala matata bato bazoganga bato bazolela bandeko namona maboko mouti likolo munene ya minene batombola ngai naokomata te so batomboli ngai na mati nazongi na se force apesantere ebendi ngai kilo nzambe bandeko tobongola mitema makambo nzambe eza réalité retour à Yesu eza réalité l'enfer existe le paradis existe et le barasango il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner na 2010 ou 2011 non attendez c'est ça 2014 ouais entre 2010 na 2013 na katikati wana nazala moninga moko tobano partager ne to masolo makambo ya nzambe moko mosu abengaka dérangeanga pongi na ba 2h du matin naoka kanda telefone esone nasutuka boye 2h abeka dokasi nini naloti enlèvement likambo yabi bato ebele batikali tellement katayenga pongi epesinga na kanda nazongi nalali ntango nalali nayoki bazoyebisa ngai boye bato mosusu wana batikali mpo ya nini baolakisa ngai bomoni bapoubele ezala na balabala bapoubele bashara na banzela oyo motu nyonso oyo abwaki bazolakisa ngai bomoni bato batikali baza semblable ya bapoubele yaya so oza sali to omata te so okufi na lisumu ya yo omona nzambe te bongisa marche na yo bongisa relation na yo na nzambe sali eza individuel kopengwa te mpona paster mpona prophète kovanda na ndako te kokende mpe église na loyenge te sambela nzambe oriente yo kokende kokangama na paster moko songolo na loyenge te nzambe oriente yo bafrère bazali c'est vrai bafo baleki c'est vrai baeglise ya ebele ya malamu eza ebele te bondela nzambe akotalisa yo développer relation na nzambe intimité na nzambe sambela na ndako okelongi ya nzambe kota ba retraite tangaka bible mingi sambelaka mpe mingi eofungolo miso eofungolo matoi okoma alerté spirituellement okoma sensible okoma comprendre ke senisa mabe na malamu voile ekokwea na miso omona makambo lokola bato nyonso te okozwa makambo lokola motu nyonso te okodiscerne liboso okozwa makambo na loyenge te que va passer un message. Non, ce qui est révélé, t'en es condamné. Qui vous a dit tout ce qui est révélé, t'en es condamné? Qui vous a dit ça? Tant que Joseph a, Pharaon, l'autre en d'autres, Joseph a passé une interprétation. Bah, il a cette année, il y a vache maigre, bah, il a condamné. Franchement, ou bien, bah, précaution.
Il y a de ces messages là, nous avons l'action juste pour l'action mamozoya. Tu n'as aucun pouvoir à annuler. Il y a aussi de ces messages là, nous avons besoin de précaution. Nous avons sauté ba ni là ka. Et puis version on besoin ouais. Pour la Bible les matin, ils a pas si ils a mawa. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na kuya olatike mo vanzina mo sotu ozinga bina banjelo bakoyemela kayo tomo pe popa
Ngami na Angelo akoyembelaka yo ntongo mpe pokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa konzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo jésus de Nazareth.